Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Boutique d'habillement Ephrata Mode Lukombo. Ephrata Mode Lukombo, au numéro 18 rue d'Avers à Lyon. Référence Saxe Gambetta. Numéro de téléphone 07 53 86 56 53, précédé de double 033 à partir de l'étranger. Vente de toutes marques de tenues vestimentaires, chapeau, képi, chemise, veste simple, pantalon, costume, pull, polo, sandales, tout pour l'habillement et la bonne présentation de l'homme digne du 21e siècle. Ça paie comme jamais à la boutique Ephrata Mode Lukombo à Lyon, en France. Des véritables marques d'origine en provenance d'Italie. Commandez dès à présent vos tenues vestimentaires toutes marques certifiées d'origine. Des griffes Yohji Yamamoto, Versace et j'en passe. Dolce Gabbana. Ephrata Mode en Lyon, en France. C'est la grande marque d'habillement signée Ephrata Mode Lukombo. Ephrata Mode Lukombo, toujours à la page, toujours à la mode. Bonne année 2022. Ephrata Mode, Tati Lukombo, la bière d'Élix. Edino, yoza fin, utaleke ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Vraiment, hein? La boulangerie, la monde va la moussaka biso. Comment essayer na boulangerie, bango de bala moussaka biso. Comment essayer
na botama nanga mokolo yaina ya mopene mesala kosambela mikolo biso yala mingo mpopanga na mesana tokende mese mpona nila masiya Mase Marcelina natika mibali nyonso ya misuli nalangi na kutala Babina oyo nzoko ezalaki misuni misuni oyo nzoko ezalaki kotanga mafuta Belakaki nzoto lokolela ta sakimuka wana bolingo Serge Geta wana bolingo bameka kuto bokokisa te lokola baloba bolingo eza nzambe yango neti wana bolingo wana nzambe merci. Attends, on est comme au Panzi, sois maman, bonne année. Y'a Jojo, on va dire Rumba. Rumba, et ça, voilà. Rumba, et ça, voilà. Sans un papa. Il y a un moment dans le bon, je vais y répéter deux fois. Je vais y donner ma tête deux fois. Mais, et Simbeli, na Edine. Malembe. Natakita banana moto Frere barota musika Na voiture na ye Oto kolonyo sabakoma grasa ye Nandako na bisa ye Mire nyonso foto ya Yesu Na maboko na ye Chapele pesa na kate Frere Edouard rekola kokaba Yekola koko libisa bato mama France Simpi Oyade Obondo
makana ko batonyo koteo tango mosusu ekoboma na baki etiki mwasi na bana bavivre po mobali vraiment kufa grave patro ta bakale mosusu na beta kosala kanase ekofuta makaose Voilà mon temps ça la caresse et pour foutre ma carole colo frère blare et pour la cocaba et pour la pécoline sabato mama Merci, vraiment. Oui, puis ça, nous devons partager ma plaisir et ça va bien. Mais je te fais ça, moi, il y a un retour quand même. Donc, mon malio, yo, so va trop. Ah, et comment va Simba yo? Donc, piste ça est dans l'été. Pour ça, on a mettre une image, quoi. On a télématique. Combien de calories déjà hein? Voilà quoi. Donc, merci. Est-ce que ça la cas? Patrick Malovengi, Global Express. Afrique et si quand ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express Angola Brazza Kinshasa bozala problème ozala besoin tina biloko Global Express izali agence ya si o ba kutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola wapi Global Express no batu bozala na Kisasa so batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusukano numéro 9 na Kasavu bana Guinée bana Mikili bana Belgique bana Saint-Étienne bana France mobimba mabi agence ezaka moko mama Global PM Express Patrick Malovengi Air d'ouverture na chose ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Voilà bino batu kuzali na photo. Oli kutinda biloko ngela na Afrique. Na uza kutuna Global PM Express izaka wapi? Izasika kubunga te. Izabongo na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 25 Rileo Bandiku. Wana okumana Global PM Express. Global Express ils ont aidé la population congolaise pour monter na biso au tour en France. Pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la colis, nous avons fait par conteneur, le fret maritime, on a le fret aérien et tout dans l'avion. Le team dans la petit colis, la colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanake, on a fait un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez que nous avons mis au fouti à Napoto, au salle Maramio sur ma quille. Na ndenge ya biso bakapoto oleki na agence oju DVD na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo Bandiku Global PM Express izali agence ya si oyo bakutia biloko pe uzia yango na assurance nyonso
mpo na biso awa ezali rapidité confiance na sérieux global express rapidité confiance sérieux nga atingai biloko sikoyo nake komitikanga moko na bimata
Le correcteur Marie-Française Azamata Kakapona voyager Kuna Mazelu Fondo Lenge Azamaki Kakapona voyager Poego Mata Masua Eko Tele Mute Mamawa Le boko eko pepa Le boko eko pepa Le boko eko pepa Le boko eko pepa Le complice de Zomato Ouais, je n'ai pas dit que là.
Mama,
Nzambe ezalaka.